Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. À la vision ACB. Vision Fati. Vision Fati. Vision Fati. État de droit. La pauvreté, Félix Tshisekedi, président de la République, béton. Ma maman, ma papa, bilenge, tous ces pays, na komona bino na kati na biso awa. J'organisaki matinée politique ya lelo pour to solola na bino to échanger na makambo oyo ezoleka na mboka. Vision Fati ezo défendre l'institution ya mboka toujours. Vision Fati azo défendre le chef de l'État. Vision Fati azo accompagner vision ya mokonzi ya mboka azo linga ba jeune bazwa bisala na kati na bango moko entrepreneuriat. Vision Fati a lutté contre la pauvreté. Yangwana, Toboyi Kobenda Biloto Moulaï, Tokope Saramaloba, président national Jekobea, Alobana Bino, moi quelques mots pour tous ces pays-là. Vision Fati! Maboko pour la président, Maboko. Le président Jacob Eya, Yewana Liboso Labino, Gongé Confito Kaena Kimia, na Mobulute, Azali na message ya Malonga ya kopese pa inabiso. Ba mama est-ce que ba mama bazali awa? Ba mama et bongo ba papa bazali awa? Ba papa ba papa mungongo neti ba mama ka ba répondre. Ba mama ba papa et bongo bilenge pe bazali awa? Bilenge. Est-ce que vous allez voir? En tout cas, merci. La Pesibino, merci Mingi. Parce que Mukolo ya lelo, ezali Mukolo oyo. Démocratie na mboka na biso, esili kobotama. Mingi balobaki démocratie ezalite na mboka na biso mais lelo uta mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République a zwa ebonga na mboka na biso démocratie ekota boyete mukolo ya lelo ezali mukolo nalobaki tosolo la matinée politique. Tomeka kotala ndenge bandeko na biso balingaki basengaki ba marché bandeko wana basengaki ba marché mais tolobaki tokotika bango ba marché mpona kolakisa démocratie boyete basengaki biso ba marché mais basengaki babuka eloko ya mutu basengaki bayiba eloko ya mutu te basengaki babeta batu te mais kobeta euti wapi kozokisa batu euti wapi mituka ya batu kopanza euti wapi babiro ya batu babuki euti wapi biloko wana. Voilà pourquoi tokopesaka raison la gouverneur ya ville de province ya Kinshasa Jantiningo Bilatango aboye la kabango parce que ayebi que bazali ba citoyen
te bazali nde bakuluna. Tolobi boye talatina topesaka gouverneur ya ville raison pona koboya ko autoriser bango basala ma manifestation na bango po alobaka ete bazali bakuluna. Voilà pourquoi lelo esili kolakisama na mokili mobimba ke bazali bakuluna. Mutu moko te ya biso abimaki na nzela pona kotumbola bango. Mutu moko te oyo abimaki na nzela po aprovoke bango. Me bango babandi komona kaka soki bamoni elongi ya oyo te. Bo soki bolingi elongi ya oyo te bolinga kene na mboka nini? Biso nyonso tu tozali bakongole. Mutu akobakisa moninga aza te. Tolobi boye Kabila azalaka na minduki na mboka oyo. Mobutu azalaka na minduki na mboka oyo. Eske bamonaka biso tobangaka? Eske biso tokimaka? Me pona nini bango kutu baza na eloko te balingi babenase biso? Eske za ya solo? Eske biso tokobanga bango? Biso tokobanga bango? Tina tolobi, trop c'est trop. Batumbaki batuna biso, tutalaki na miso. Bazokisi batuna biso, tutali na miso. Lelo babeti babebisi. Mais tolobi tokotika lisusu te. Yambala oyo, l'État il faut attendre la biso likambo oyo. Voilà pourquoi tolobi. Donc on s'est mobilisé bisogno surtout. Lundi il faut te porter plainte. Lundi il faut te porter plainte. Il faut te porter plainte parce que liberté et ali libertinage. Ce qui vous dit président, oyo andimi démocratie, oyo andimi contradictoire. Oyo andimi politique ezala parce que souci na ye ezali non pas polémique mais souci na ye ezali mboka na biso sa nini etongama. Liberté ezali libertinage. Voilà pourquoi tolobi trop c'est trop. Nous allons qui kolobate, nous allons qui occuper mais tout le monde qui est commis dangereux. Comment biso ba militant ya parti au pouvoir mais bazota biso mitapinamis et puis tozota la bango. Mais au nom ya démocratie, au nom ya beauté, ya RDC na amour au biso tozana ngo pour la Congo. Tolobi tokozongisa mabe na mabe toyebi place bazolinga komema biso. Toyebi terrain oyo bango balingi komema biso. Mais biso tokomema bango na terrain kaka ya population. Tokomema bango kaka na terrain ya peuple. Bango bazomema biso na terrain ya tribalisme, ya haine, ya jalousie, ya motema mabe, ya kuluna. Mais biso tokoya na terrain wana biso terrain na biso ezali bolingo ya ba Congolais na Congo. Toko servir ba Congolais. Toko pesa bango biloko kolia, toko pesa bango misala, toko ipe bango. Président de la République azali wana non pas pour abunda ou bien pour aswana. Nous avons besoin de comme un dictateur. Merci. Président de la République, attends, à provoquer, mais à concéder la pression.
po biloko oyo bazosala basi basala ye deja kala tosibir injustice na mboka oyo na niveau moko okoki koloba te mais tosupporta yango mais boni kaka yo museleke te kaka yo fourmi kaka yo mbungi est-ce que yo kobundisa nzoko est-ce que yo kobundisa nzoko voilà pourquoi tolobi bakosala eloko te lelo euti kolakisama na mokili mobimba bazowelela leadership Kabila abima o Fayulu abima nana kobima moto liboso Kabila lobi fo abima be Fayulu asa nini abima liboso Fayulu pa bite nana kobima be Kabila asa nini abima liboso entre bango nana kobima liboso. Voilà pourquoi tolobe photocopie ezali original te biloko balingi ba kopie wana ezalaka bongo te bayebi te bayatolakisa bango Fayulu nanu asilaki koyekola te et puis comment akoki kozala leader tandis que ye moko nanu ayekoli bien te. Voilà pourquoi tolobi boye mukolo ya lendi toko porter plainte na biso contre batu oyo bazo agresser ba combattant na biso nyonso to babetaki batu batumbaki mituka ya batu basalaki mabe mais biso toko kwea na piège wana te bazo luka guerre ezala bazalaki omoni bango pe bakoti na guerre ya tribalisme mais biso guerre ya tribalisme tolingi yango te parce que na ba parti ya union sacrée parti ya baluba ezali parti ya bakongo baswahili batu nyonso tu et puis Congo na biso mobimba ezali pona ba congolais Congo nalobaka toujours po Congo ezala Congo il faut muluba azala il faut mungala azala il faut mukongo azala il faut mutabandundu asala nini azala soki mungala azate ezali lisusu Congo te soki muluba azate na Congo ezali lisusu Congo te soki muswahili azate na Congo ezali lisusu Congo te soki pe mutabandundu azate na Congo eza Congo lisusu te mais pona nini to yinana mais koyinana ngo euti wapi comment parti na yo ekozala parti national soki muluba ou bien mungala muswahili azate bakondima yo te. Voilà pourquoi tolobi touti komona ba image babeti bandeko na biso ya palu na makambu oyo bandeko ya palu basali bino nini. Voilà pourquoi tozali na kanda oyo tozali nango ezali ya ba désordre oyo bazosala wana comportement na bango ya kikuluna oyo bazalaka nango na pouvoir bamemi yango ti na opposition. Tokebisi bandeko na biso ya FCC tokebisi bango toyebisi bango bakonfondre te bakonfondre ba époque te bakonfondre temps te bakonfondre pe ba jour te. Bien si bazalaka na pouvoir bayebi mabe basala biso bayebi mabe oyo basala biso bayeba te ke tobosani mabe oyo bango basala biso ba FCC bayeba te mabe oyo basala biso tolobi kobosana kolimbisa ezali kobosana te tolimbisa bango me tobosani te mabe basala biso tokozongisa na fimbu te tokozongisa nde na biki ndenge tolobaka état de droit. Tolobi na bandeko na biso FCC ba comprendre mabe basala biso tobosani yango te mais tolobi
tokozongisela bango mabe wana te parce que tokokorige bango kaka na bik wana nde état de voilà pourquoi tolobi tozali na esengo ya komona échec na bango touti koloba yango et puis touti komona yango tolobaki bato wana bakozala na discours nini tomoni bandeko na biso oyo bazo réclamer baliwa ya bandeko na biso ya bamartyr me bauti kotambola na bandeko oyo babomaki bandeko wana yebisa ngai contradictoire wana yebisa ngai ozoloba Félix azali dictateur, oui. Félix azali dictateur, mais il y a démocrate. Il y a démocratie. Félix azali dictateur, mais il y a démocratie. Félix alakisi batu o babeta kiye, batu oyo basala kiye mabe, batu oyo babeta kiye ba gaz. Mais alakisi bango atiki bango basala nini? Va marcher librement. Et puis balobi azali dictateur ya souka. Oui. Félix azali dictateur ya souka parce que biloko azosala Mobutu asala yango te Kabila asala yango te Joseph asala yango te. Alors Félix azali Yesu pona biso ndenge mikolo to binga ye Nazareth. Nanu na mona te na batu mwindu muto bazo sala ye mabe azolimbisa muto bazo sala ye mabe bafingi ye balobi na ye oyo nyonso tu bakokai koloba mais azoseka aza lokola Yesu abelimbisa bango mpo bayebi mabe bazali kosala voilà pourquoi tolobi Fati nga na omona anniversaire te na évité anniversaire azali wap. En tout cas mukolo lelo tukanisa keti lelo bambouteillage kozala. Mais tingunga o embouteillage ezate. Et puis ville ezali calme. Ville a calme te. Totamboli te. Malgré mbula ya oyo yoko benga na milimo mabe nyonso te. ABC yo bobeta maboko na pona coupe ko gouverneur Zantini Mobila alobi na ngai zeko tika bango batambola bozala calme membule kosala nini ekobeta mutu wana za magicien maboko makasi pona coupe alobi ezali union sacrée. Ce que vous avez contre biso, vous allez mwana ya liba bien. En tout cas, na ebisi bino bozala serein, bozala calme, bobang eloko te. Bango wana nyonso wana na ebite, soki bakosuka wapi. Oyo basangani wana ezali nango kaka tour de Babel, ezali tour de Babel. Ezali tour de Babel. Au moins ils sont bazo poussana po bakoma pembe na Fati. Bazo poussana. Suka bakosani. Bakokuya. Eloko wana bota espoir na bino na eloko wana te. Boye bake ezali tour de Babel. Bako avancer te. Kaka ndenge bani boy. Kabila batami Fayulu asayini abatami Kabila. Sincérité zawa place wa. Est-ce que marche wana Kabila koki kobetela biso lisolo ya transparence ya élection ou bien masolo ya seni? Jamais. Est-ce que bako lobela biso yango? Biso IDPS, chaque élection ou bien chaque cycle électoral, tout ça n'a toujours pas marche. Biso tout ça n'a pas changer d'individu, mais tout ça n'a un système. Comment de différence aux ali biso na bango? Bango ba vandeli sur ba individu, baza ba politique té, bazali ba bébé. Mais biso to vandela qui système.
Ceux qui tobunda non pas contre Malumalu, totikala jamais qu'on ça la marche contre Malumalu. Totikala jamais qu'on ça la contre Moyumulunda. Totikala même pas qu'on ça la marche contre Nanga. Mais to ça la marche contre le système. Serveur central. To ça la marche pour la serveur central. Voilà. Mais to ça la marche en union surtout dans la forme union surtout. Est-ce que Kabila yoka gibiso? Kabila yoka gibiso? Et bon, moi, je suis biso to yoka. Est-ce que ça a sens? Biso to sali ba marche awa. Pendant qu'on ne même pas changer moutou. Mais to sengi kaka transparence, l'élection fait à la libre, démocratique et puis transparence. Balak Sabiso kaka serveur central. Est-ce que Bandimaki? Bandimaki? Est-ce que ce serveur quand il n'y a pas ma bonimité et bon moutou net to salani. Et puis nombre ya ba marche au biso to salaki. Batu batambola sans bilamba, biso to sala ba marche sans bilamba. Tout le monde a ba journal et bimi démonstration sorcière. IDPS asali marche sans bilamba. Tout lembi, mutokolo kabiso lisusu na moko azate, y compris communauté internationale. Mais tout le bito salanil, po ba yo kabiso, to sala ta marche sans bilamba, to tambola ta, po ba yo kata biso. Maintenant na yo kagi biso. Est-ce que ba yo kagi biso? Et puis, pour nous voyer Bissabango, ça la marche avant d'entériner. Ceux qui chef de l'État ça entériné. Et c'est si ils ont les leçons, ils ont fait le pouvoir. Chadari ou bien Némi, après ça, ils ont les leçons à pouvoir. Biso to ko prendre bango ba leçon ya opposition. Bango peut ba prendre biso ba leçon ya pouvoir. Ceux qui chef assassiné, nani mususu kolongola. Est-ce que babosa na okaka sikoy? Voilà pourquoi Tolobe baza na distraction. Ezali Lamuka na FCC baza lokola batumi bale ya maboma baza kotambola. Sikoyo Tolobi Lamuka na FCC baza lokola bato matamaboma mibale baza kotambola. Sikoyo bazotala bato normal. Babi bato baotala biso baokanisa biso ndeni. Mais biso bato tootala bango tomona bango ndeni. Nalobi FCC na Lamuka baza lokola bato mibale ya maboma baosali nini baotambola. Mais baotala bato normal balobi otala bato baotala biso. Siko biso bato tootala bango tomona bango ndeni. Baza maboma. Ozo comprendre. Baza na maboma, baza na eloko moko te oyo bakosala. Niveau mboka na biso ezokende, niveau démocratie ezali ko faire avancer. Je crois que makambo nyonso kokende bien. Voilà pourquoi tolobi net makambo na biso ya gratuité. Gratuité ezali projet te ya président. Ezali na constitution. Ça veut dire eloko ezali na constitution, ezali biso nyonso surtout il faut tout appuyer yango. Ça veut dire total la couleur politique te. Mais total la intérêt o ezali. Ezala yo professeur Nima ovana na nzala po bana na biso batanga po lobi na biso za nini ezala meilleur. Mais ekomi kozongo neti eloko ya batu neti eloko na ye moko non. Nazo rappeler et puis na lobaka yango na constitution wana IDPS atikalaka ko participer te. Biso to boycotaka eloko wana. Tolobaka na batu babima te. Maintenant où tozui pouvoir, kaka biloko na bango moko nde tozosala. Bakomi kobenga biso ba dictateur. Liboma te. Liboma. Comment yo moko zela oyo lobi ke toleka biso tokomi koleka kokomi kokoyi. Voilà pourquoi tolobi
batika distraction, batika bana batango pele, batika kozala na sima ya ba professeur, batika kozala na sima ya ba parents. Parents nyonso oyo l'État a eu charge pour na bana na je crois que parents na il faut za nesengo. Mais ce que moni parents au l'État a eu mwana ne en charge, parents wana ye azali nduki. Parents wana azali nduki. Bazali bato yo monaka balobaka ke obengisi ndeko na mboka asali nini ali yo nde ba parents ya modèle wana. Pour ko clôturer nalingi biso nyonso tu faut soutenir lobby équipe nationale na biso. Il faut lobby biso nyonso tu soutenir équipe nationale na biso. Ça fait près de 40 ans oyo to participe à la Coupe du Monde. Biso na bino peut-être awa vous allez quitter peut-être ba parents na biso o bazali na sima na biso. Mais lelo na arrivé ya pouvoir ya Faci Beton azali kozongisa mboka na biso na concert des nations. Andeko na ngai atako motema mabe yango za nango. Na oyo lisusu koloba lisusu kaka osali nini? Tolobi Faci Beton asali mingi mais azana besoin ya koloba te. Mais bokanisa te ke Faci Beton tango azoloba te azangi maloba ya koloba te. Nayebi te na bango nyonso tu wana tolanda ba débat na ba radio toyoka moko te alingi Faci na koloba. Moko te kati na bango aza mayele koleka Faci. Na débat boye Faci abeta bango tout. Bazo ba KO. Voilà pourquoi na lobe bozala calme à ko expliquer bino. Au moins aux alagaka ndoki pour comprendre te. Parce que mutunyo surtout oyo mwana na ye ou bien ndeko na ye azali na salle d'op. Na salle d'op wana okokende pharmacie mbala omba. Ça veut dire que ça va somba kisi oyo, o somba kisi oyo, somba oyo. Pour ce que bolingi président Saladin. Avant te président Tshisekedi azali Kabila c'est tout à fait normal. Kabila diplomatie na ye ezalaki concentré te. Diplomatie ya Kabila ezalaki partagé. Ezalaki bango nyonso tu wana bazalaki ba diplomate. Mais Faci Beton aye na système ya diplomatie concentré. Yemoko Zoko. Afimbeli diplomatie. Alors, combien sont qui te lobby totanga? Totalité ya ba voyage nyo surtout ya ba remoti banda ba chef Kitundu ba remi ba tout nyo surtout et cause à la combien? Alors, ce que tu as mutu oyo pour la Congo andimi alobi a se sacrifier à se donner yemoko pour que Congo ait à la sauver. Nous autant il a eu voyage. Kindo kite. Motema mabete. Jaloux. Wana ezali jalousie. Soki oyebi ba stress o ezalaka na avion. Soki oyebi pasi o batu bamonaka pona ko voyager na avion. Mais ko loba bongo te. Parce que avion eza risque. Place ya kosimbela na avion soki ezali crash ezali te. Voilà pourquoi tosengi na ba Congolais nyonso tout basambelaka mpona Faci Beton. Parce que azali ye moko azobunda contre bato ya mitema mabe. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.